Karibu konzi Koffi Olomide amélié Lupemba na clip na featuring basali le c'est qu'il y a Innocent Balou Simba walo kuta elo na ebiso yeba yango lelo artiste musicien moko to abimisa kinze monzela mona Karina komi na ba vie Karina na YouTube sina ebisa rabino ngana ebisa rabino bien na ebisa rabino ke mwana wana aramote mamabe ozo comprendre déjà tant yo solo ba abonné balonga ba Frank Stema ipo yo kotsa ba on se ba na Frank na on lesa ba ta finga nzela ya cirque finga nzela wana ngana ko nzela ba potanda munda muté mais le loka ngam na ila Grèce attends on legi na télévision fingi olobi Karine Mokonzi maman na bona papa na ba maman ya Karine bota Karine Lucifer tala niveau ingir au fingi papa ya batou papa général Mokonzi waza na cimetière au fingi ba mikwane nenge poli. Merci à abonnez-nous surtout à Congo Suisse TV Congo Suisse TV nous surtout bolinga mamulu ba mikolo naza awa na Congo Suisse TV merci à abonner tout s'abonner massivement na Congo Suisse TV merci à mon partenaire privé mon rodi qui comme Kerostine et balobi bash ba dégager de moi ma patronne et merci à Bibisa Lopez automatique et systématique moi si à taille balobi Gisèle ma moto course point barouane balobi femme en express Janine au son atine non so balinga mamulu ba s'abonner vraiment na Congo Suisse TV awa de toujours le bien makamnyo so ba actualité ne surtout bolinga pa mamulu ba obo senga ka pe bo sokango et naza awa nazanga moko te na plateau naza awa balobi ya lobaka na ya bombaka na ete naza na zini kumbi balobi ba charge ya Karine Mokonzi la baronne boyebi kaka zini kumbi ya lobaka na nga apofera ndenga lobaka vraiment soki bakoko fungola ngai na kamena invité na nga na plateau. Bonjour Yaya Zini. Bonjour maman, bonjour na abonné tout ba télévision na Congo Suisse. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à mon Yaya. Donc il y a Blaise Nseka les Bougard des Strutugar, joyeux anniversaire à toi. Il y a 51 ans d'âge, Marane et Lungaba na 16 ans. Merci beaucoup Yaya, merci beaucoup na mon général Gabi Katumbai. Mon général Gabi Katumbai balobi lingwala bundes bana lingwala ou ba en allemand basala association na bolingo bundes ba bina na bolingo makasi o kumba na mon général Gabi Katumbai ya maman Claudine Katumbai. Donc merci beaucoup na Paul Ventour et ma fouille là je reconfirme avec Fox prêtre responsable ya silencieux et merci oui yego megate président ba prêtre msuba lo bara trop mais misala mike mais est-ce quoi lo bara te misala délai les silencieux et merci beaucoup na Maïsa Debré da femme d'affaires mutu di moi mutu di cœur mutu di jambe ya na Hollande mais akina sko sumba bilamba ba sapato solo na Italie ya na Hollande. Et merci beaucoup na Karine Lelo ma femme Karine Lelo là où tu es je t'aime beaucoup ma chérie et merci beaucoup na Nene Lelo na Luanda to beau sanité Kadichou la sexy la reine des Mouchino et merci beaucoup na Nana Kelox. Nous on a invité dans Gazini comme tout bête dans l'actualité aux Olekam. Apparemment Karine Mokonzi qui est là. Ah, c'est wana Kinshasa te, c'est wana téléphone Android, toi téléphone ba touche. Ba touche na zolo ba Karine Mokonzi. Les 14 abetaki showcase na Lyon wana et les 18 avril au na zoebiso azabongo na azasu na showcase mususu donc na 2020 au abeti des showcase ou epesi ma premier showcase et PC Maram le 14 la soirée avec pomme rouge et tout a obétali sous showcase mususu na Lyon oyo pego pesa makambo le 18 avril et puis toi on a des featuring à makasi o déjà innocent bina wilo longomba o déjà to obéta autorité plus d'1 million de vies bientôt là tous zo makambo ndenge zala et puis ba maman autorité ba autorobima o ba salaki cadeau ya ba kit ya $8,000 et pas Karine Mokonzi o lelo ba chroniqueuse ebele ba koma na swap ya poto pour Karine chama kolo kuna ole ba tunsubi ba ok banzela Turquie ba tunsubi ba ok pe banzela Grèce o pe ba kangami kuna mwega ka comme place niveau mona Karine et tanton yoya poto ma niveau mona Karine déjà dans ma pata donc voilà babi mais featuring ya Karine Mokonzi na Koffi Olomide parati ne ba lobby de to ka ba na lobby ba to ne ba zo ba Karine Mokonzi ba tanga ba komo biso tanga komo tengi yom to tanga ba komo Karine Mokonzi Koffi Olomide
melie lupemba na clip na featuring basali lo c'est qu'il y a innocent balo simba walo kuta elo no ebiso yeba yango lelo artiste musicien moko to abimisa kinze monzela mona Karina comme na ba vie Karina na YouTube parce que ba artiste musicien ba teka lisuté biso no to na YouTube Karine Mokonza a plus de 700 000 on comprend to ke ba 1 million bientôt yebisanga à part vie na biso Igwe de la Forêt ou Ranson a auto groupe ça 1 million de vies na générique na yo lindende moi na yo 1 million à part Igwe de la Forêt nani Koffi Olomide mi kateta li pato yebi na mboka oyo déjà tant bobi ke featuring na Koffi Olomide na Karine Simbite bo bandoki parce que batutu bando lobelango ozo comprendre donc il faut comprendre nini oloba nini otuno ya mingati ata ba vie koti nango mais ko sentir pena fois na ta ezate nini ezate OK o sentir fraîcheur ani la banzela olobi la banzela ba on babota biso c'est normal il n'a préféré avant na ba parce que ba mibali so aussi $1200 300 na ngote keto moi ça comprendre yo bit na nga yango wana na linga kozana ba citro ke ba mibali au monde de ba porter parole ba mibali ba souffra trop ngaza pas l'oreille de la perle yebisi na peya ba carbani pour moi ça na mutema boboto pourquoi boba na linga ba citro na ebite malheureusement ti lelo na kana mona moko boboto de ce qu'il faut yeba pourquoi muto alinga ba momile msuna na bangata 15 ata 17 ndi ba masa nso msubana na otengelo jeunesse mo wana bana 9 ara mundo na te bana 9 ba mama misato mais to beta masolo nete to continuer biso to wato beta na liso na to ba l'autre sepeli lelo actualité fali ipupa lelo te mambo fali ipupa na concert ya o beta ki na lina ko lobela ngote po na zuba menace pa ba combattant na bonanga mambo fali na lobela te tuna mambo héritier watana be ya tirki te na bangi na vie boketu te na bato belé mbongo o 600% mbongo na lia na kitsa se uta na poto na ligo so problème na bato batindela nga mbongo te po so bato na zu problème même sous fallait opesa nenga te bref lo tuna mambo héritier ya tirki ya le 29 parce que moko na biso pato RFI mo na muteketa visa de Jebimi on a signalé bana tirki bato tout balinga zini kumbi pato ke RFI akete neni pato utata boîte bimisela ke visa te yemo patron yemo futa billet on comprend ba essentiel kutu bana basi kutu ba essentiel moi journaliste qui auto que tirki a yemo bo pacho alors mambo fali na ba combattant na bina olobate na bo poso na lobi mambo fali na côté di fali na zu problème ba combattant mais so na côté di ba combattant na zu be problème côté ba fali na bo na olobate na lobaka mambo héritier watana be le 29 na tirki parce que kuna ba combattant ba raté mboka ba arabe concert ebeta makitoko mais il participe papa chéri fala beta pourquoi beta était bon neto yoki papa chéri na ba exigence belé mais exigence c'est les gars qui trop au moni pe tirki mikolo pe mbongo ba producteur ba moni exigence c'est les gars qui trop ya moi papa chéri beta qui te zapona ba combattant héritier beta le 22 le 29 mars a beta deux fois bah ça on a le 22 ti bah le 30 mars bah le 2 avril bah kozonga po ba pe na ba production mususu tout maintenant le solo ya séparation ya Gloire langi na France Temai autant oyoki yango ke Gloire la bi ba bonnet tout ya France Temai ba sara na site na bango ba kombazo ba ya pa na kasi na yebi sarabino ti nga na yebi sarabino bien na yebi sarabino ke mwana wana aramote mamabe ozo comprendre déjà tant yo solo ba ke ba abonné ba longwa pa France Temai po yo kotsa ba on se ba na Frank na le savon ba basa no ba sala na yebi sarabino ti mutu malamu yengu na France qui bien yekutu kutu Karine lelo tozat félicitations à Frank Temai place aux ana pesio ba mbote malgré ba comprendre aux anu moi malamu na munoko mame mili ba foot pa Frank Tauza ninga zana ndesi to yoka kala to tika mama mwebele moi na vie so linza mapa molo za mutema malamu lo ba Karine Mokonzi comprendre mutafinga nzela ya tirki afinga nzela wana ngala ko nzela ba potanda munda mute mais le lokanga na ila Grèce munoko ko beta masoro fimbu mamulo ba mukie yoke belé même na ba famille bano bazara babeta maka trop papa ko yeba papa ya boye munoko mabe to papa ya ba okene bien
et alors ba mami mili comprendre poto nyonso ezala muta côté na nzela ya Angola ezala muta côté li poto nzela so ya nini ezala muta so côté li poto nzela ya nini et ya poto ozo comprendre donc c'est ça mais on peut savoir conseil na Franck Stema na papa maman non peut ça Franck conseil non peut ça Franck Stema il conseil parce que yé moi dans muta liboso atika be monsieur belé ba finga Karine ba dénigrer Karine to lingaka yé moi ba munini azala pembe na ye loko la comprendre alors ça la réconciliation na Karine ko to limbise pour la problème na été à propos pour ba luka boluto luka kaka ba vie non loko luka ba vie faut be ba non ba relation so bon pour ba vie atika pe ba finga après internet toi la ba vie na biso to salara to sala ba to ba tala so ba apprécier biso TV to mola pe kitsaka ozo comprendre lelo sorotali na ba site presque tout au comprendre au monde elongi na ngana boya muta ya mangate mais to sala ba ndeko ebele o lelo so bengo ya mba boya ana pesa montana makambo po mais ete ngolo kufa zo makambo ba tshona sérieux ok nango te to partager ozo comprendre to sala ba ndeko musu lelo po ya mbe fo pesa embongo mais ba otala mapete ozo comprendre la vie il faut partager ko ebike na ana mamu ko ya mbanga tout alboso boya una boya ko ya mbanga po na makambo za ona vivete ngana vivete to ala bien na yo to ala bien na ko linga to ya minga ye bwana moto na vivete mais opena vivete fo bongisa parce que vie lelo Eveline auto kufa e bele batike na fardo Eveline to ba nolo ba na Eveline te ate Eveline ale mabede atonga kufi e bele batike na fardo na mutu to ebi jour liwezo so biso te fo bongisa ozo comprendre ba délire internet est ce qu'on internet to me mango te na kimote mama belo ba glo yo langi pone nga so apenga munduki na bomé na obomete po ça no ba délire internet mais ya commission na nga kimote mama betane finga kape mabe mutakufeli mona bo fingi mabe injure nini onga na finga ya pa kimote mama bala nango déjà tant on legi na télévision fingi olobi Karine Mokonzi mama na bona papa na mama ya Karine bota Karine Lucifer tala niveau injure au fingi papa ya batu papa général Mokonzi waza na cimetière au fingi ba mikwane nenge poli uja de la presse bonjour ayeka sikwa e base azalaka kende wapi oh uja no yoki o comprendre déjà ba niveau na mais o tilo nga tela lega na finga mama bango na tilo osala ngote vie éducation na biso voilà donc yelo ko éducation pour là mais nzamba so teka place à fa bongwana sora bongwani ta ovanda na 3 ans 3 ans o meleso masolo ça ba resta mbana e kate ba bima ezate elongne udongo ebele yesko ezate elongne ezate zinyo za pa vieux ko to beti car na ke Turquie mais okene no to zaino tena na Turquie 3 jours bonga voyage à Turquie fona ndogangela ngo na 3 jours na Turquie na zone no kota ba nazoke na Angola les 5 mais bino ko sani na keka ko animer mariage ah les 5 mais na Angola na ko animer ka mariage sec didi finzoni na passeport wa ngwana na l'action visé bini après na zongi 6 mois plaisir rentrer na keka ko animer mariage les 5 mais na zana on comprend donc photo organiser et alors voyage ma beka ya bandeko ba fingaka Karine ke poto ndambu Allemagne Russie Allemagne Belgique mutu sora bimi na Russie mes amis mutu sora bimi na Russie ake Allemagne Tita allait na Russie zongi Adam Sulozol allait na Russie zongi Grosse Moulou allait na Russie zongi tout n'a pas zongi pourquoi mais Karine a kinda squal man à partir à Russie ba futa combien totika so mutaleki aleki mamu na viso mutaleki ndima nzamba pambolo so mutaleki obombo oboya ngo aleki ba ke nzambe likolo silika a pambolo te oyebi mutu amontenga ba émission et alaki fene mikolo sko na changer na les profs sonnet na minute na ba monteur pona nga sangage kenga les profs à numéro 1 onga kenzo lala onga danser lala sangage ke zini mutu changer ngo ate pour monteur na nga pona memo de là les profs bana poto les profs na téléphone te Karine lelo les profs à sentir le moins 5 €. Il y a bien un carton, on les profs te payer ça la plaisir. Donc, Balbara Zini Azara,
un mot par rapport à ça n'est bien mozine aza escroali ko skoke batu ya basiti ba mbongo et ça connaît voilà balukuta déjà na sali na elenga Congo na pesa on a pesa Shelvi télévision na on a 700 abonnés on a 13 000 Congo dialogue balagi na 9 000 na comme on a 23 000 yebisanga site ni suna sala na collaborer na kumu a pap na sele site na booster la futangate afutangate to sombi caméra muyibi bako na bakanginga na zui caméra na zongisi nani isusu c'est ba ko sero ba 50 ozaki ba 10 émissions ba tout ba monte tika na yo déjà nga so yo pesa nga mbongo en avance $200 c'est la émission so na moni monteur na yo to caméraman no a travailler bien te carrément na okata pour ebe c'est la carrière déjà tango ya minga bo ya minga po yebi poko ya minga po mutako zapete ba otala nga bande tisuka ekota mbongo na site comprendre na roya na site mo bo était caméraman abandika TV so na 2000 combien alo benge na téléphone bo salo bo no yate et lo resali bena longa ba site ba to ngona lelo autorité info na 10 semaines pa ba 2000 abonnés donc merci beaucoup na confiance bo pesinga ba s'abonner na kuto bani musala te émission nyo somo to sa les essais techniques ba on to sa essais techniques d'ici les 30 déjà to banda musala o bo mona ba musicien o le musu ba yambaraté to yamba bango to zong sa ba on a goût internet parce que le internet ba ndeko belé ba monde oyo pona pena bouloté ba monde oyo pona le musu ba $100 ba $50 mais biso to sala ngo carrière oyebi to liaka na boulot yo to lata na boulot oyo donc ba ndeko belé le lokeni piara ba memaki pa fali pour pas malgré son na tenti na costume ya carré et puis 6 jours 6 jours à zongi pona on lakisa ke akene ka pona sentiment nem sombo solo te to ba vérité o mane do ba mambo keni piana boy ne ba pie visa 9 jours mo lo musicien mo so nga mema ngo pie visa 8 jours te po bi ka ba loba a pesa 1 mois ken atamboli te pe so pe pas sit OK poto sali 7 jours yo zonga o moni almante o moni ba Hollande o moni ba ata to na visa Schengen o go tambuso ba mboka na nyonso e sali pe bien aboki sina ye kaka ndeba te mutako box sa poto après lo le la poto oyeba te mutako box sa poto ate même yo na minute so abi mutu mo boku to yebi ku tutale inconnu mo kata satana mo na poto tinelo visa na mo Belgique OK nanu o go mo na satana ngo ah oui je comprends bravo à Ken Piana Rucha ye ba beba tika baza mikanda il fallait kaka ya ça ba close maman et alors Igwe de la forum mais manga par exemple allemand ouais so no me manga allemand abi bon zini no me mo allemand visa na zulio et ça visa mo boye ya conférence visa au ba peso pona 10 jours jamais roki ma pose sanga problème na ambassade et puis comité bato ba yone au sala mabe il faut zonga c'est bon et puis batou sota la bien sous les cas où déjà comment galobi na bi Ken Piana nous responsable au Kenya po zonga oui pourquoi on met bon et ça ngate za zidi moi te France tema été pour qu'il n'est pas tout na mbongo na c'est OK akobwa ne pe ngunda France bwa no ngunda ya bwa ngundo mo yande bande na so ba ya ba no litabu et ça la bien Comment on a ba combattre avec ta nature locale pour ne ça rondeni et ça qui passe et ça li passe ne ba simi nature locale mais quelque part et batumsu balobi ya nature locale fallait ba bête parce que après sa position à soutenir a fali ayamba faire une émission était ayamba fabrigazité ayamba céléoté aza trop rancunière na ba musicien quand ba to bon moni ma beza pa biso ba congolais ya natia ya na biso so li kamo za photo lo bané boy pas comprendre ah eza ne bongo akoyi pe obongisa to linga ko bomba te est-ce ne lo yo na fingi ya nati alors ozo comprendre to lobi ka mais et ça là il m'a bien parce que aza ene na biso a chroniqueur journaliste amné na mboka na biso mais amiga otika pe na parti pri amiga po bongisa na ba ministère za ni pour ni contre et ça là est bien état ke mukolo zini kumbi to comme ne soit fait émission ba dédicace na balance batali biso awa na Congo Suisse TV na numéro contact no ba ko benga malgré to mina suka na lancer un message na bana Turquie bana Istanbul côté la mesa la mara côté ketcha malongwe salamaka et
Karine Lelo Lixor Onkan bazana une affaire à 30 personnes banga Pacho RFI et bon c'est la Pacho RFI à Zoya déjà moi na mutegeta Zoya pour na accompagner héritier Watanabe pour na rosala boulot et ça la biso passe la plupart bateau balanda qui fali na poto bazaki qui pena mal vie par rapport à ba combattant autant ba image au monde pena ba Pacho RFI les gars na yo Pacho les gars na yo na ti le ba betier ba Marius Munga menacé ba ndeko musu ba mondanité chance bande webele babukani te bazokite et héritier Watanabe le 22 le 29 na Turquie tozobenga bato bana Paris bana Hollande ba soutenir héritier quand neto saki dimanche à Fali Poupa ndepe to sala héritier ndepe to sala ba rason Igwe de la Forêt les 15 soirée pembe Ibrator y aller contre maître c'est dimanche batbaya les 14 déplique Pomba na village Chetemba ba concert les belé moi to pesa ba news ba tutu hein babosa na TP featuring de l'année Inon Sibi Karine Mokonzi neti na ko tu no pe question hein et na internet featuring na Inon Sibi na ya Wilo Longomba Karine bimsana liboso nani wana ebite te swana yo shora ngata yo et le reste ce batubu a Wilo Longomba na adora ke responsable merci beaucoup na batutu on a base Maureen Bola Lams ou Jana de la presse Sina Lash Neymar Keti Avoka Tobo CNN Mouna Fenek Pacho RFI voyage bientôt là na bato ba tout nanga bientôt là donc à plein hiver bagan Y-3 Pacho RFI na ebisio poto moi na mutegeter au Saranate oyo déjà délégation so c'est là Karine Lelo abi Pacho RFI au lien na restaurant to lingita zo problème Lila Simisiki bana Turquie solo donc Pacho RFI Zoya Boyambaye Aisha Costa donc Batutu et puis producteur na monena bienvenue Makanga je reconfirme avec fort ba producteur Basila merci bienvenue Makanga ba producteur Basila na ebisio fala beti concert à Paris et Mosa producteur ba producteur ba la raté bienvenue Makanga merci beaucoup pour tout aux sala pour na artiste et aux sur ce pays Ibrator ata une semaine la Turquie et au sala bien habité héritier au fongolagé parce que na Ibrator déjà ma soleil à l'arabien et merci beaucoup na batutu bolinga zini comme maïsa de breda mutu di moi mutu di cœur mutu di jambe mutu di poumon mutu di jambe mutu di tout merci beaucoup na Belinda Bumba chocolat na forme moto na forme chocolat terre acoustique terre spandex et longimino jeté merci beaucoup na trésor beauté pembezo option moins de réglage merci beaucoup na Karine Lelo ya la goule roi lisa la soso na kati ya lito ya bébé oh là là pongi Karine Lelo à la bongo merci beaucoup na basi nyonso kitoko ya presse sauf ba o ba na moi sur la parfait pour belora sur la parfait zati nana sur la parfait manike pacho na bona ngai merci abonné tout ya Congo Suisse bola na mamuluba ali maona nga ce plus 243 991 29 14 84